Mbote mbote batata ba mama bandeko ba oyo nyonso balikaka sous les baobas ba mbote na bino ebele ba bonsoir ba bonjour ça dépend heure nini okolanda sous les baobas bozali wana vraiment na se ya sous les baobas kaka nde na yebisaka bino mwana musala na bino la danoise aye lisusu pona kolamusa bino ba conscience bandeko nanga bolamusa conscience na bino soki vraiment eza kesika moko conscience na yo eza ya kolala bandeko nanga tangu yango tolamusa conscience tozolala tozolamuka tozokola bandeko nangai bana na biso pe bazokola tozokomala bakoko tozokomala bakoko na de bakoko donc vraiment balobi esengwa mokili bima suki ya pembe omona pe bakoko ba bonsoir ba bonjour ça dépend heure nini ekokutela yo yenge na bato na biso ya pundu dia Congo boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique ba oyo basunga biso lelo pe totanga ba classe na biso en tout cas ba homme de Dieu ba shalom bisika bizubino respect losako na ba chef coutumier na biso vraiment to bosani bandeko na biso te oto bengaka bandeko na biso ba salam ebele esika ezubino ba musulman lelo ezali mokolo ya vendredi vraiment bokendaka kokumisa ala bobo sanate bochaka toujours sous les baobas na seyama bondeli bandeko nanga ba mama batata bandeko vraiment na ye bobino kandenga na yebisaka bino nga nazali nanga mwana musala na bino soki bobengi nga ata nazaki na sujet na nga mususu mais na moni ke peuple na moni ke population baza obele na souci ya likambo etali Michel na Gladys bandeko nanga tokotika te oyo ba moni ke makambo wana ekoki po na bango bokomona pe na ba titre tozokoma soko sepeli nango te malamu ozape na yo olie oya ocha commentaire likambo nini yango esilaka te bandeko nanga esili nanu te likambo oyo il faut to lamusa yango conscience parce que ezo makambo ezo kobomisa babala na biso ezali kobebisa ba vie ya bana na biso ba parents ebele na poto bakomi ba femme seule ba musu bakomi ba homme seul likolo ya makambo okendaka na Kinshasa eza kaka foti te kaka ya mibali te basi pe bele bakepe na Kinshasa kuna ba tikali pe kosundula ba mabala awa bakei kobima na ba ministre ba député ba mibali mususu kuna lelo pe ba mabala na bango ekufa bana na bango pe bakoma par-ci par-là donc eza ba makambo fo to encourager yango te to bande konanga to encourager prostitution te en tout cas bande konanga même na Bible prostitution eza lisumu ata soki lelo ndeko na biso Michel yemoko asalaki justice na ye parce que bino mo pe boyebi na mboka na biso kuna ba justice yango pe moko esala makanango bien te yango ekoma la musu bato musu ata kangi na ye moyibi yemoko abeti ye bomona même na bazone musu nga na mona bazwi pe na moyibi babaki na kurus ba bete ba sete ba musu ba melisa bango ba sid donc bato bakoma kosala loi musu bango moko parce que eza système ya mboka parce que soki Michel azaki awa na poto alingaki kosala makambo oyo asalaki te malgré alingaki kokanga mbanda wana alingaki kosala ye biloko musu oyo akokaki kosala mpona kopinye mwana mwasi wana parce que ayebi ke awa justice ezali mais lokola ezalaki na mboka wana yango ye bomonaki kanda sous colère ememaki ye ndenge wana mais tokoki jamais koloba na ndeko na biso ke likambo asalaki kospionner mwana mwasi ndumba moko boye komema eti okanga ye na maboko likambo wana tokoki kokondana opa ya ndeko na biso Michel te yango biso toza prima sima ya Michel ebele pe bazoloba balobi la danoise ebongo soki Gladys azalaki mwana na yo soki Gladys azalaki cousin nga na koyebisa bino na motema oyanga et puis jamais nzamba lobaki la puissance de la parole pona nini ngana kene kolobaki Gladys azala mwana nanga pona nini ngana souhaiter que mwana nanga azala prostituée ou bien azala mwasi mo boatambolaka sac à leçon je ne peux même pas souhaiter ça donc Gladys jamais jarabana bongo bakozala mwana ya la danoise non nakoki jamais ko prononcer on mononanga do ba o bozolo ba bongo soki yo moni ke ndeko na ou bien mwana no un jour akoma Gladys wane yo mais koya ko tiango epa na ngai te ni nièce nanga donc lignée nanga moko te ni koko nanga na prophétiser on a kombo na nzambe mutu moko te akokoma mulaso akokoma Gladys
akokoma ba fille wana jamais, même si nazaki na Congo, parce que nga pe nazaki na Congo âge ope Gladys azana ngoto yebite so âge ni nga pe na vana ya na poto na botaka déjà bana na mibale na Congo. Donc et cela veut dire que na salaka ngote, donc jamais pe bana na nga ba osala ngo déjà bana na nga déjà ba partir à ba 3 ans ba la taka déjà ba porte slip ba yebi qu'il faut que la ta porte slip ce ko yo yebisanga mwana yanga ke ko tambola mutakala akotambola mutakala wapi. En tout cas, botika ko prophétiser bongo. Bande konanga boyebi ki bo membaka ba malchance c'est pas bana na bino. Comment yo kene koloba ce que zalaki mwana nanga sikoyo ba cheye ndengwana. Donc Gladys yo lingi mwana na yo lelo koma ko mutakala. Bande konanga bo moninga ndela danoise na zaboy ba ute côté ndelanga mwana mokaza a na Londres. Mwana wana ko zala na ba 16 ans 17 ans. Une jolie fille. Abande ko bimana copain na ye. Basala ki ba filme wana kaka ndenge kaka ezalaka ba porno wana copain na ye wana fi wana siko aboyi copain wana zwi ba photo wana publier yango batindelaki ngango esalaki ngai pasi pona nini nga na publier yango te pona nga lobaki mutakala ya mutu nyonso ekoma epa na nga na kopublier na publier yango te na benga mutu atindelaki nga na yebisi s'il te plaît stopper ko publier photo ya mwana oyo parce que lisolo ezalaki bazalaki copain copine ezaki prostitution te basalaki yango na bolingo na bango mais ekomi ke garçon wana bo siko ba mama oyo bamonaki yango awa na Londres pona nini bo portaki garçon wana bo porter garçon wana plainte te garçon wana mwana wana pe aza mwana ya congolais bandeko nanga naza nango na portable nanga une très jolie fille moi c'est on a sabino mwana moko ya kitoko. Mais na moni awa te place balobi basala marche oh mwana na biso ba publier te biloko ndengwana ke yango boko iko sala la marche bolobi non oh eza ko bebisa réputation ya bana bozalaki copain copine eza nango normal mwana na ba 17 ans ba 16 ans et toza na pays moko moderne akozwa copain na e mais ba mama to bando solo na bana na biso to kebisa bango okoza na copain na mais ko kende musika te zala na ba limite pona oyebite mobali wana mususu akozala mobali note yete mutako bala yo mususu ko bala ka mobali mususu tala biloko bongo to so conseiller bana na biso mais to ko kokabate to encourager mwana mwasi mo basali kindumba lelo bokomisi neti star bokomisi vedette mais nyonso wana parce que zanini ezo uta na poto ba mama poto awa na poto nde mtu bozolinga bomatisa mwana mwasi wana yango wana biso pe lokola to yaka pona to lamusa ba conscience na bino to kolamusa ba conscience na to kolemba te oya kolinga yoka yoki ndeka nga na yebisaka bino nga na welelaka ba vite soki mibale bien misatu ba yoki la danoise eke basaleli liloba eke pesi bango fruit pona ngai na yebi ke lokumu ezonge pa nzambe ke batu batala nga 100 000 batali buzoba batali ba injure batali makamoko ezanga tina et vraiment ezana lokumu moko te litomba moko pete éducation moko na kati ezate vraiment pona nga ekozala bon gagne pain ozwi mbongo lié mais epa ya nzambe ba am boni yo sauver vraiment bandeko nanga nazana audio sœur na biso abenga ki alobi la danoise tchelanga audio wana boyoka bana obino bozokotela na Kinshasa wana ba bozo benga bango soki ba fille nini biso na kala to ndako benga basi ya bongo ba milaso baza ba élastique ba lembaka te bana ya basi ndenge wana batindeli bino siko ba mama poto bino batu bozokotela bango bino batu bozotindela bango ba mbongo bazwa ba avocat au lieu boboma kaka moto parce que mwana mwasi wana asali na yepe azokite asali pe loko moko te bo pesa ende conseil azongela su makamba bongo te ndeko na biso pe Michel mukol soki pe mbalasi makangi mbanda ameka tant su ko doser ndenge nini ou bien pas ko pe ko sala ka ndinga sala ki e bongo correction mais a filmer yango te et ko za la pe solution moko ya bien bo mi moto mais bilo bolinka moto epela yango wana siko ba mama wana na ye moko pe Gladys na kati atindeli bino maloba ba mama poto yango siko ndeko na biso mwasi alobaki la danoise pardon ko sala na émission mususu te pona nazana ngana ba sujet belé
o na koyi koya na koyi pe koya na nga sujet mususu na ye na nga pe na bandi ko pesa ba conseil ndé na pesa bino ya bien ezali parce que bandi ko biso ba dindeki na mai baza pe na besoin ya ba conseil to koyi ka koloba te mawa te mais faut to pesa ba oyo nyonso ba dindeki na mai na oyo bango basi ba kufi mais oyo batikali to lakisa bango nzela ni balanda parce que bakodi mai eza mboka moko ya mabe makasi mai ebomaka na ndenge moko mukete bandeko nanga sans tarder parce que naza ba audio mibale naza pe na audio so boyoki audio mama oyo bokata te po bokozela toza na audio ya papa na biso botala pe papa mwana mobali ayoki souci ya makambo oyo alobi tika nga pe na porte azanga na poto awa papa ya poto parce que jusque là nga nazomona kaka bato Congo ba papa moko kabo mais papa aza marié ndeko na biso mobile asali audio na ye atindeli penga lobi la danoise tiango yango ndeko za lokwa conclusion na biso sans tarder kande na yebisaka bino bozana se ya sous les baobas le loku teza week-end et bandi donc mela na yo zo vraiment vin rouge na yo vin blanc na yo jus d'orange et donc jus de coco soki de dini ba biloko nyo soka yo kozwa ya bien wana mais là tant ozo yoka vraiment maloba oyo osala siko analyse surtout bino ba mama ba mama poto bo partager ko garder ngo pona yo moko te bo partager bo tia ba commentaire na bino bo finga soki boko finga soki boko sepela bo sepela oyo ko yoka na motema yo koma na yo ozana yo libre mais yeba kaka ke malamu pesa bargument ya kitoko parce que bato ebele batanga kango boyeba ke makambo komaka esungaka bato sans tarder tokota sikoyo na audio na biso bolanda yango attentivement ekozala malamu un instant. Bino boyeba na bino mambango te boyeba mambango te esopi bino fort esopi bino mabe esopi bino na bana lelo ti lobi na tongo tongo continue sur lobi na tongo bomonani ka ti donc ti na bana yeso ozonga ba faux chéri basa bien te bakomisa mibali loka ba mingamba na bango mibali bakoma basi na kata bandaku basi bakoma mibali mwasi moko mafingisi bino nyonso mbala moko ba paquet le kola soki nini yuso zaki mbisi ko tantine en tout cas benasoko yoki audio oyo yoka ngo vraiment bien nazotinda ngo epa na yo soko zalaki mbisi kota mutu na olia ote kota nzoto to pesa ba katière ana to pesa mbwa yo au préfère aroboya yo bana le ti lobi oyoki biso ba rouge to bimi yebango elange ye ndenge lange ye bwende basopana bobongisa mibali na bino owa mundu ake mobali nalinga bima Afrique ayebisa ye pena papa vana na mokie mpo barouge baza ya kosilika deja toye mabe mpo na nga na mwa elona loba faya mwana mwasi wana te na mosika toyebi boyebi nga te nga mpe nayebi bino te mais epesa bino pasi te epesa bino nde courage so mwana bino azala ye mabe balinga balinga ye te lokola aza vrai chéri biscuit oh na mwa elona opesa ye te baflaire na moninga na biso mwasi Afrique basi ya poto ta elengi na olati otie mwa parfait bele bobosana tendresse biso totelemisi na tendresse bino bozwa bino kolata apesi mpe na bona bino bozalaka elo te mpo okowuta nokuna oye na omo obimaka mbodi bawangila ebembe nosuna bakisi yango so bisika ozali bokanga mibali na bino koko na yo basi ya poto na fingi bino soit biso so babe wuti soki Belgique soki wapi le ba mama poto bozo kote la bango boyoka ya bana le ti lobi abi donc bokwa ka makambu te boye sa bana mibali na miongo nde ba kita Afrique ba ya te poso ba ye ezale yoma to obi na besa tumbili tekidi ata ofele ba ozwa ata bi mama ngana zana ngoto suna zongi poto na yena ba ko to ko pesa bango botia bango ba kaleso mabende et puis bozala pena tendresse makasi bolembisa singa mwanda muna musika po soki bo raté bango ka bakiti kin Afrique oh partout en Afrique awa totolo misi mandoki totele misi bendele ba rouge ba bimi et puis nanga to bimi na vitesse mbala moko pour eux to nataka lamba
bate 100 kalbar mais tout autre otia maputa obendi elongwe mbala moko bolukela mibali na bino solution bapapa bisika bozali bino boyokotela Gladys oyo Gladys alataki kaleson boyoki balataka te nyonso bakobenda bino metala minoko alataki kaleson bafilmaki ete alataki kaleson te balataka te toyebosolola toyebosokola toyebonika ata botie bagel douche ata botie baparfait ata bolati bilamba boza zéro liboso na biso basi afrique bomona bachaleur on ezoya ti epesi bino da bavertige baprise bobeta bokoki te bokomobeta bokomi bakachese bokomobenga bambanda ntina kata bandako bobetaka bango mais tolakisi bino kaka kino bozelo te tokobeta bino banda ntongo ti pokwa aleka pose aninganaki te mais tofashe mafuta emati totombolisi mpena bendele na mandoki likolo mandoki na biso na bendele na biso eza tendresse oyo toyebaki te tobakisi yango lisusu koleka ata botia yango bakalesa mabende boye bango zakala ha na afrique totuti yango na liboka tosimbi yango na maboko bozozanga bango sikoyo nano esili te bozwa bango parce que bamama poto bazocomprendre te bamama bozwa bango kuna na kisasa so baye un instant nasi boyoki ndambo wana esalaka bien bomoni bamama tokomante na omwa moke boyoki maloba bazotindela bino na bato bino bozokotela wana nazokomprendre te bandeko nanga bolamusa conscience bamama poto bofungolela ndeko na bino Michel Motema eza pasi ndeko na biso esalaki ye pasi esalaki ye vraiment pasi amona mpenza ke banyokola ye ndenge wana esopi bino ya bana lelo ti lobi na ntongo tokokontinue so lobi na ntongo bomonani ka ti longo ntina bana ye sokozonga bafaux chéri basa bien te bakomisa mibali loka bamingamba na bango mibali bakoma basi na kati ya bandako basi bakoma mibali mwasi moko mafingisi bino nyonso mbala moko ta bapake lokola soki nini biso ozalaki mbisi ko tantine en tout cas pena soko yoki audio oyo yokanga ngo vraiment bien nazotinda ngo epa na yo nazongisa ngo bamibale mpo aboyoka ngo mpenza malamu ekota bino bie bamama poto apres botindela mwana mwasi oyo mbongo lokola mbongo esala bino mokusa biso barouge tobimi boyoki botindela barouge bambongo tokomi mpe na fin ya moi bino bozokotela bamolaso wana je suis Michel et je resterai ainsi toye mabe mpo na ngai na mwa elona bafaya mwana mwasi wana te na mosika toyebi boyebi nga te nga mpe nayebi bino te mais epesa bino pasi te epesa bino nde courage so mwana bino azalaki mabe balinga balinga ye te lokola aza vrai chéri biscuit oh namoni eloko na opesa ye te baflair na moninga na biso mwasi afrique basi ya poto ka elengi na kolata olati otie mwa parfait ebele bobosana tendresse biso totelemisi na tendresse bino bozwa bino kolata apesi mpe namona bino bozalaka eloko te mpo okowuta nokuna oye na omo obimaka mbodi bawangila ebembe nosuna bakisi yango so bisika ozali bokanga mibali na bino koko na yo basi ya poto nafingi bino soi-disant so babewuti soki belgique soki wapi tolebino ya bana lelo ti lobi api donc bokoka makambo te boyebisa pena mibali na bino nde babakita afrique bobaya te mpo so baye ezala eyoma tobina besa tumbili tekili ata ofele baozwa ata bi mama onga naza nango te so nazongi poto na ye tokopesa bango botia bango bakalesa mabende epuis bozala pena tendresse bana kongo bozwa parce que bamama poto pena baza conscience bazocomprendre te oye basoutenir ndeko na bango mwasi agir tant que bomama souci ya libala na ye bozokotela Gladys botelisa bango miso bongo bobenga bolukela mibali na bino solution bapapa bisika bozali
tant que réseaux sociaux na bakanga ngote tozaka pona bino bisika nyonso bakobenda bino biso tokozongisa bino mpo ani zakala ezali na biso ezali tozali tendre toyebo solola toyebo sokola toyebo nika ata botie bagel douche ata botie baparfum ata bolati bilamba boza zéro liboso na biso basi Afrique bomona bachaleur on ezoya ti epesi bino da bavertige baprise bobeta bokokite bokomobeta bokomi bakachese bokomobenga bambanda ntina kata bandako bobetaka bango mais tolakisi bino kaka kende bozelo te tokuba lokola bino te bobeta ye mais aneka pose aninganaki te mais tofashe mafuta emati totombolisi mpena bendele na mandoki likolo mandoki na biso na bendele na biso eza tendresse oyo toyebaki te tobakisi yango lisusu koleka ata botia yango bakalesa mabende boye bango zakala ha na Afrique totuti yango na liboka tosimbi yango na maboko bozozanga bango sikoyo. Oh my God, nano esili te match ebandi oyo na moke tomekisi bino Jésus revient bientôt. Yesu zonga kaka mokili ekomi na suka. Ba mama batata bandeko boyoki bino moko boyoki maloba batindeli bino ba mama poto bo réagir na maloba wana bo sangisa bambongo na bino lisunde bozo sala bo tinda kuna bazwa ba avocat bo luka pe mwana mwasi oyo bo pesa ye bambongo parce que bino bo soutenaka la bino kaka bi donc ina yebite ba sentiment mo bo sala ka sala bino et puis biso ba congolais mabe et koma malamu et koma mabe mutako ozala ayibi mais bino bo monyango eza malamu mutu azo sambela ozo finga ye donc na yebite vraiment bandeko nanga bolinga vraiment kolamusa conscience na bino pona botala nde na yebisi bino bana nde bazotelengana na poto awa bana ebele baza ko ba parents baza séparés pona ka ba bêtise wana biso toza par exemple toza pe toyebi lisolo moko ele kaka na mboka moko awa na Europe na otanga pays te ndeko mobali azalaka mpe na maladie akomaka mpe impuissant sikotanga akomaki impuissant wana abandeki penza ko satisfaire sous mwasi na été mais mwasi wana linganga mobali ne mingi penza a trompa été bavandaka bien et ko koma kende ko na biso mobali akei na Congo lokwa pazaka na ba problème pe ya santé ake na Congo kuna akeka kozwa bana o batambola sans caleçon na moi wana ya Afrique tango ebeti ye biloko nzoto penza esali albi lele na zonga kasuna poto kuna na kutani pena ba ujana na ngai awa ba femme sans caleçon oyebi kende ko mobali akenda penza azwi mwasi akomi penza ko sala ngo penza na ndenga alors que docteur pe apekisa kai suite pe ya santé na yeke ko sala ngo penza mingi te ali tangu komi sou malade bandi wa mwa makasi ndeko mobali abandi kozonga suna mwa faiblesse moi si on a ça bien ko banga na ote ato ana kin awa bazakala ezali awa bakisi ezali ba mondongo ba soki ba biloko ni ba benga ka ba biloko nyonso wana ezana ngo awa ko banga te akenda penza asombela mobali wana penza ba ankoro ba mondongo ba biloko ka ba tiaka bangadia dia ba nini apesa ndeko na biso mobali bandeko na ngai ndeko na biso mobali amelango bandeko tangu ya ameli yango boyebi likambo nini ekomela ndeko na biso mobali ndeko na biso mobali akufi likolo ya mwana donc tangu bazan entre bazosa ba rapport sexuel ndeko mobali tangu akomi na tangu wana ya final ya éjaculation to lobaka kombo na ko eloko na kombo nango ndeko mobali akati motema likolo ya mwasi mwana mwasi akufi mwana mwasi wana longoli mbango na nzoto sikoyo ndeko mobali azaka na petit na ye moko confiance oyo peke mwasi wana pas na numéro de téléphone abengi mbango petit confiance abi yaka noki vie na awa moye te petit confiance tanga komi boya kuti pena mwana poto donc mutakala penza donc akufi penza bandeko nangeza ki pasi babangi koyebisa mwasi ti balobi kaka o babenga mwasi mobali akufi lokwa mwasi ebeka ke mobali pe mo santé pe koma nango mwa keba aboni kaka ezaki normal mais tango baye basongi bazanga te baye koyebisa mwasi bandeko nanga mwasi bongo siko réaction mwasi ezaki ndeni mwasi atiki olela mwasi akangeli ebembe kanda abiso boyisenga bandaka na mbena lela kite mbena na yoka ikutu pasi ote na bunda na ke ebembe zonga na poto bakunde koto balingaka bakunde ka kuna
si mwasi wana donc akomaki troublé azolobaka balakisa ye numéro ya mwana mwasi wana asololaka na mwana mwasi wana donc ye donc bozomona oyo bozokondane Michel botika tala kutu mobali asakufaki me ndeko mwasi afuti ti tikake Kinshasa akomi pa petia mokofi abilakisa petia mokofi azobote mwasi wana asakima na ye dala kaka boyebisanga sikoyo ndenge mpe aboyebisanga awa na poto yo mpe ya mobali akufeli yo likolo ya nzoto ndenge wana quand même oke na justice oke pe quand même kosamba mais boyebi ka kenda kosamba te mwana mwasi wana alongwa poto akenda ti kuna bandeko na nga lisolo ya vrai nazoyebisa bino na boye kutu kokota kota na ba détail même mikolo ezali na kobetela bino ngo mpenza na détail oyebi ka kenda koluka mwana mwasi wana Kinshasa bakimisa ya kima na ye ti lelo mwana mwasi wana kima na ye siko kisi apesaki ye mosusu elekaki dose botalaka bandeko na nga elekaki dose tellement azalaki kaka kobela ayaki mpe na journal nde ya maladie badokter babambi kaka o te motema kaka ebloke me nzoka nde amelisaki ye bakisi wana bandeko na ngai vraiment eza pasi yango wana soki olingi mobali na yo fo batela ye soki olingi mwasi na yo ifo batela ye siko kobatela ye na ndenge nini okobatela ye na ozosala bankete eske na boyi te eza te ke otalaka telefone na mobali na yo boye na boye te mais il faut quand même otalaka mpe bamouvement ya mobali na yo bamosusu bazalaka kutu mobali abimaki ayebi ata kutu te mobali na ye alataki sous-vêtement ya couleur nini ayebi na ye kutu te mobali mpe azongi ayebi te nzoka nde mobali akomana na bandako ebele akendaka ne mpe kote mosusu akende mpe asokoli na ye achange na ye mpe sous-vêtement aye mpe mpa na yo yo kutu ozoyeba te ozokontrole mobali na yo te bandeko na ngai tolobi te ke zuwa te parce que soki mpe ndako mwasi mpe zuwa eleki makasi harmonie mpe ezalaka te mobali mpe soki zuwa eleki harmonie ezalaka te eloko nyonso ezalaka na modération mais ezokoexclure te ke bozala contrôle mobali mpe akokontrole mwasi na ye ere mo mpe boye oza mpe te mobali mpe akozwa sak na yo afungoli mpe atali biloko nini eza na kati ya sak na yo eza mpe problème moko te mais lelo nazoyeba te bandeko na nga vraiment bon sans tarder tokomi tokenda biso na tozoshite na biso bokata te naluka sikoyo conseil ya ndeko na biso mobali bandeko na nga bolanda conseil ya ndeko na biso mobali boyoka mpe ndeko na biso mobali alobi nini na likambo oyo ye atanke mwana mobali nga mpe nasepelaki naza na bato ebele batindelaki nga baaudio mais nasepeli mingi kotya mpe boyoka mpe ndeko na biso mobali soki aza pour Michel, soki aza pour Gladys, soki aza pour nani, en tout cas boyoka ye ekozala esengo makasi suivez bandeko nanga boza pete eza conseil moko kitoko. Les amis, bonjour bandeko nyonso tolandaka sur les baobas ya la danoise. Comme on s'est promis que chaque fois si je m'en peux se présenter, tout contribuer si vraiment il s'agit à contribuer si c'est nécessaire. Alors, si j'ai OEP, j'ai vu que je peux aussi porter quelques cités dans le si j'ai pour aider la communauté de la Ah bon, affaire où tu as traité Mikolo, il y a Gladys et Michel, ou on peut dire Michel et Gladys. Et ça, si je me c'est très très sensible, n'a pas au que l'élo, n'engi ba Congolais bazo mimila l'histoire en gros. Ya ko condamner kaka mutu moko ya ko écarter mutu moko na sujet wana. J'ai vu que tous les gens condamnent Michel. Est-ce qu'elle mérite ça? Je ne sais pas. Mais moi je crois non. Elle ne mérite pas d'être condamnée à ce point. Pourquoi vous avez condamné de Konabino Bangonio Soni Bale Bazali Basser Nabiso? S'il y a eu un conflit entre les femmes, c'est-à-dire qu'ils ont dit Yabolingo, c'est-à-dire Bawili Mobali. Alors, moi, si nous surtout moi, si on a marié, on a la famille, on a bougé famille, on a dérangé les balanaïs, à Komakana, l'agressivité moko boye ou c'est l'agressivité moko naturelle ce qui moto assez contrôlé peut-être à coup passer là bas échelon mususu ou peut-être l'autre comme condamné mais exactement que l'autre condamné moto tout crucifié c'est comme s'il a commis l'irréparable. Non, en tout cas si moi je peux vous faire réfléchir un peu bande konangai
tozonga mwa moke na raisonnement naturel, tu vois, pas de choses superficiellement. Alors, pour ne pas crier, biscuit lobby, parce que dans la famille, il y a Michel, il y a des enfants à l'intérieur. Maman nyonso, moi si nyonso, a protéger les balanaïs. Je peux dire à protéger les balanaïs. Et alors, comme on dit, la famille, les mariages est sacré. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, alors ceux qui basangani motote akabola bango. Yo sikoyo soko komi na sujet ya kokabola, okomi koluko kabola, c'est-à-dire on est conscient qu'on se sala mabe parce que nzamba pekisi yango. Alors ce qui na ko kokota mwa muke tala kaka famille oyo ezana bana na kati. Lelo oyo so tozomona ba koluna, tozomona ba criminel, tozomona ba tebelebele baza ko nuire société. Bokanisaka ke batana ba utaka likolo ba kiti papa na se. Non, et utaka na ba famille. Na ba problème au batona ba vivre ba misusu ba se ba na misusu bandi ba accepta divorce ba parents na bango te ba misusu ba accepta séparation ba parents na bango te ba décès ba parents na bango te pe ba rejet ba parents na bango te le lobby ba koma ka ba phaseur ba koma ka ba criminel ba koma ka boy ce côté l'histoire et belé ba criminel ya monde baza mingi na ba histoire presque intime, presque réel, quand histoire moko identique, qui rejet, papa tout rejet, maman tout abandon, tout, et ça là qui banana bazo ba blessure intérieure. Et alors, ce qui moi si le coup la Michel Lelo, azako commettre ba irréparable ou sous kanisa. Peut-être ils ont des peurs que banana yo azo botena papa wana ba comme un jour ba phaseur parce que famille est un sacré. Bana bazwaka éducation à papa na maman na trois familiales. Exacte que papa à gauche, maman à droite, à gauche bana baza livré ba besoin pour sa bonne éducation, musika non bana bazwaka éducation na oyo bazo vivre jour et jour na ba parents na bango. Et alors bande konanga, tous alara vraiment prudent na ba réaction na biso. Oui, on condamne Michel na ba acte naé, mais on peut pas laisser Gladys aussi libre comme si aza innocente, blanchie à tout fait. Ce que tout ça va juge tout vandani tout tika makambu na ba juge baskata lisolo bakata ba condamner mais je pense que réaction na biso eza ko condamner Michel peut-être bozo me na ba dépression na likamu susu oyo ekoyi ko komate. Moi je contribue parce que lelo oyo comme on a une jeune fille comme Gladys, une belle fille, une fille très assise. Ozomonaza mature, elle parle, elle exprime bien, elle est intelligente. Yako, Kokoma, qu'on s'est livré à elle-même à un crime. Et puis les lots, qu'on s'est fait victime. Et ça passe. Et ça passe, makasi, comme on a que les lots, ozo vivre na mobali moko boye, aza mwana poto soi-disant. Mais moi, aux yeux, un message qu'aza mobali ya bato. Mais quand même, une fille qui se respecte, une fille qui a la considération na imoko, a se protéger. À tout le qui relation les a caché, mais on se protéger, on qui m'a pas périphérique, que ça qui est condamné et mettre en évidence. Mais yo ozo joie, ozo kokoma na esika moko oyebi ki eza danger juste kaka par des messages. Si c'était une fille intelligente alingaki koluka asola na mobali wana po akoma na ndako wana vraiment ayeba ata na voix na ye insister ke benganga ata 2 minutes nayebaki eza yo quand même eza vraiment important mpona mosali yango te. Et alors okei alors qu'est-ce que tu entends à une femme à qui on bouger famille, on déranger famille, à monio face à face, penanda kuna se sentir en sécurité. À Rosalo, n'y a pas quoi ça là. Toujours condamné Michel, mais moi je dis que Michel n'a rien fait à part que Bimisaï la vidéo que Tike Moutakala, mais la fille a été venue déjà Moutakala Yamoko. À part Bilamba là, tu as déjà Moutakala. Et alors cette femme comme ça, aux yeux d'un objectif que mais non, qui n'a pas monté fait là-bas, tiens, pas pesanga penza aller oh sengeli au kati kaleso kati déjà soutien ozo qui ne pas mitiki ceux qui là qui yo vi so to so condamné yo ngaro sani peut-être une chose irréparable
Michel n'a pas pu faire ça. Et alors, ceux qui te condamnent, Michel, est-ce que vous mettez ici, à propos de Michel, toujours, n'a pas de doute. Michel a lobby qui a gardé qui est pendant une semaine, 2 semaines. Mais Gladys, ça va pendant 2 semaines. Restons réalistes. Vérifions un peu. Est-ce que dans tous ces moments-là, il faut voir, est-ce que famille, il y a Gladys, parce que là qui va vivre des recherches, Luka qui monte en bango. Basalaki na bango eloko te mpona basalaki abimaki le même jour azokosa kaka basi apoto moto bakomi oloba abanda okosa bongo parce que enquête esalemaka bongo avant tokondane peut-être esalamaki te peut-être eza vrai te nalobi te ke eza vrai eza faux mais soki eza 2 semaines ya séquestration c'est-à-dire que Michel asali mabe aza na droit ya kozala à soi peine mais il y a condamné au-dessus de tout et ça pas gentil pas vraiment social na bande qu'on a biso nyonso alors qui vous soutenez les mariages que vous soutenez babojana pour fille wana par exemple nani Gladys ceux qui parlent kokende quand azo kende wana ceux qui le laissent qui akufi en plus c'est la fille où on a vraiment condamné pour sa vie qui est directement le fait parce que avec conscience que nous marié qui est dans la séduction qui est dans l'accès que nous avons tout parce que nous avons déjà bilambo kata c'est-à-dire que vous avez un objectif là qui lui fait oui Michel a aussi la prison et après à Robima aosenga mpe repentance Michel aza na temps osala repentance mais ye soki akufaki vraiment botiki boblanchirie bopote conseil te non alors pourquoi bino bamama pote bolelaka babana na kili na bazwaka basi na biso bana na kili bazwaka mibali na biso bolelaka pourquoi to bosalaka basemblant boyeba makambo osala te potongo toya na poto mitu ebebi malili ya poto ezobebisa biso mitu tokasuka réfléchir te ou bien d'abord les choses sérieuses où ils ont passé dans le monde nous tenons pas même Yako Bimisengo il y a des gens qui bande qu'on a biso bazokufa wana ba naufrage bana ba famille bazokufa na moni ata ba message à condoléances te ba vidéo ba condoléances te ba naufrage bazokufa na Lubumbashi to moni te mais oh quand que ça mamba pamba ils ont constructif te ils ont comme robeta kara ekobebisa kutu bana na biso bakoma so bandumba ozokondane moninga mwasi waza mère de famille malgré bantécédent na ye malgré badéfaut na ye azomérite te ke babotele mobali quand même azomérite te ke bana bazala sans papa bakola sans nzoto makasi bayebi soki so mwasi aza nzoto makasi akobala te papa ki ake na ye ake na ye mpenza okipe lisusu taka okipe mwasi na ye kuna mwasi wana mpe atika ye na bana lea kozala mpe na besoin ya vie là cause la besoin robala laisse mobala na olinga bana na te 2 ou 3 enfants où bazali livrés à eux-mêmes bazaka 2 ou 3 te bakokoma millions na monde siko bana bongo boza s'attendre na nini bozo tendre la criminalité bozo tendre la crime alors restez réaliste bandeko to portera ba aide na bandeko na biso arrêtez de séparer de diviser arrêtez de faire des choses où ils a constructif pour la mboka na biso et li kama roboma moto parce que Michel asali mabe mais asali avec objectif parce que c'est une femme qui devait azana droit ya ko défendre libala na ye ya ko sauver libala à tout prix parce que sa papa ya bana na ye et alors Gladys n'a pas droit ya ko séparer libala ya bateau à ko se faire victime lelo quelle légèreté pourquoi tu soutenir les mâles comme ça. Moi, je ne soutiens pas l'acte de Michel et je ne soutiens pas aussi Gladys. Les autres Camerounais savent que Gladys, il y a pour ça, il m'a bien, il y a pour ça, il y a pour qu'il y ait un niveau. Quand même, Michel n'a rien fait. Ce que c'est là qu'il y a. Mbanda côté de nanda ko sala ba ozo ko prévenir mbanda ozo pise que au moins na za na moi ça na la mobile moi ça na découvrir nga yo pour tout ça pression Dieu qu'on se livré yo mon copain na etawana qui qu'on se livré déjà moi ça dans zomona qui aïe ah peut-être ceux qui n'ont quitté les années des gars soyons réalistes mes amis moi je dis toujours soyons naturels
yo linga kosala nini yo linga kosala nini bokanisi ke non jugement on dit ata bakangi Michel bakokondani kaka Michel à 100%. Il y a aussi des règles, des articles où ils ont protégé les mariages, ils ont protégé la famille, ils ont protégé les femmes, ils ont droit à protéger la famille, ils ont des éléments niveau, ceux qui, moi, je suis à continuer, peut-être que vous allez vous condamner Gladys à vie, et plutôt Michel à vie. Non. Pour porter préjudice na Gladys, pour avertir Gladys, atika, mobala bateau. Pour ceux qui est comme il lobby. Oh, écoute, si moi je peux comprendre de ma façon, les acquis avertissement, seulement Michel Ngakasa à Gladys. Parce que s'il avait esprit à crime, s'il avait prémédité crime, il y a une histoire de Yokate, il y a autrement. Parce que Mbanda Kouta Nambanda, Boyebi Masolo, Boyebi Suite. Alors, il y a un mèche dans mon tout. Azana ilongia kitoko tu ane kopesa mwasi kanda azana nzota bien arosala yo akosala pour que fille wana za so fierté na nzoto na ye pe na personnalité na ye. Mais Michel n'a pas fait ça pour dire qu'il y a qui après à penser même pas à mettre toi ça les mains il a prévenir que tu es une femme légère, une femme faible, faites attention balasima au kufa parce que là nazio déjà tandis na tiki aux même tandis niveau nazio aux même sans protection. C'est livré à Yomo, vous n'avez même pas sage. C'est juste une façon de prévenir, mais pas vraiment. Ba maman, batata, bandeko, vraiment, eza audio eza moulaï, mais tokomi na biso na suka, na si kokata ndeko na biso mobali po na totikalika na 1 minute. Beau partager, beau partager, beau partager. Wane ezali ndeko na bino mwasi. Oya lingaka bino azala bino tango nyonso la danoise ba bisou bisou botika la malam vraiment tokutali prochainement ba kala mingi te na sujet mususu ya bien oyo kosala pe kaka ezola musa ba conscience merci botika la malam bye bye ciao.